Ma personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'Oléré à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, na kati ya bibwa singainga. Ndeka tolobara, tosolola, tobeta masolo ya mapangu, tobeta masolo ya concession, tobeta masolo ya hectare. Et tobaki totika babone na biso na ignorance te, tobaki tokotambola tina titi na bakati pour que toke kosala nini toke kosala toujours découverte ya biloko. Awa toza na kati lisusu ya bibwa singainga bomoni bino moko wana ezali environnement, wana eza environnement avant que tokota tolakisa bino esika oyo okoki kozwa 1 hectare, esika okoki kozwa 2 hectares. Wana ezali environnement na yango bomoni ezali entrée na yango pona koloba que cité eza déjà habité, donc pene bato basali nini bato baza déjà bato bazali, donc ndenge ka tolobi tina lifobo donc toyeko découvrir esika moko na kati ya bibwa singainga soko oza na besoin ya kozwa 20 mètres sur 20 avec $1000 ou kozwango na facilité babi e bango babandi na ba 1500. Yango na tobaki totika bongo te tokotika te tina ti esengeli na biso tosala nini tokota tokende kodécouvrir yango wana tozali kokota sikoyo pour que tosala nini tolakisa bino esika oyo boza na facilité ya kozwa 1 hectare, ya kozwa 2 hectares, ya kozwa pe 20 mètres sur 20. 20 mètres sur 20 babi ozwango na $1000. $1000 aujourd'hui 20 mètres sur 20. Donc wana ngai votre humble servante ndenge kana nalobaka ndenge na mibengaka et votre humble servante nabaki no tambola tina ti yango wana naza na kati awa pona kolakisa bino bazamba mabele terrain oyo okozwa avec $1000. Donc c'est partir pona kokota zala branché. Toza déjà na kati toujours na bibwa singainga awa ezandi bazamba eza zamba, donc na kati pena toza na kati donc hectare nde na lobara tina ti awa eza ba hectare bozomona bino moko ndenge ezaleleli do eza concession moko ya munene ya dégâts. Donc moi totambola eza te bomona bino moko ndenge ezaleleli babi awa bazokata bazomorceler pe bazomorceler bomona bino moko donc ndenge ezaleleli bazomorceler ba 20 mètres sur 20 bomorceler ba 20 mètres sur 20 na concession au nyonso bozomona ndenge caméra azali kobaluka azali kobendela bino baimonge, donc eza penza tellement vaste moi to banda o ebandeli awa esukeli awa eza te parce que eza tellement munene babi awa bazokata donc toujours na kati ya inga na kati ya bibwa singainga kuna tozaki likolo nde na bara tina ti à la découverte, donc tokotambola po to découvrir babisika mosusu bombama et ndenge ka to bara tina ti yango na totambola ki vraiment po to sala découverte et sika oyo bozali komona na kati toujours ya bibwa singainga balobi bazo morceler 20 mètres sur 20 bazo morceler 20 mètres sur 20 nomona bomona vraiment bino mo bisika ngo eza zamba oui eza ba cité moko bato nanu
fonceux vraiment te mais bato bazo somba déjà bazo somba ndeto bakara ba misusu bazo somba pona kobomba mbongo ba misusu bazo somba pona kolona azolona misusu pona ba projet na projet na nga moko boye nalingi na sala boye nalingi na zongisa boye nde bato bazozwa ba esika o nana besoin kozwa 10 terrain nana besoin kozwa 20 terrain en tout cas awa okozwango na concession oyo monene oyo ozwango pena na facilité ozwango babia bazo morceler pe bazo morceler ba 20 mètres sur 20 et tunanga nini ndeka na lobaka bokoto ngonge koki balobi awa avec 1000 na tuni bonga bi koto botiango ndenge ni babi awa ezamba prix moko et tozo soldé so muto ena $1000 azana 20 mètres sur 20 donc so muto ena $1000 azana 20 mètres sur 20 tutuni bongo bo bandi yango na bakombe babi ote to bandi na 1500 mais so muto ena $1000 en tout cas on soit 20 mètres sur 20 a ozwa 20 mètres sur 20 na esika ou na concession ou bomona tozana 4 awa donc tu li colonio so bandi to bozomona ti li colo en tout cas tozana 4 pena tozana 4 tolobi zala branché zala collé zala scotch babi awa na $1000 ozui 20 mètres sur 20 donc so posa na besoin te na besoin nazwa hectare moko rien n'empêche ba pesa yo ba ko katelo hectare na moko on a besoin de 2 hectares en tout cas ba ko pesa yo bomoni bino moko étendi de na lobaka toujours elangeza monene basali bazali mokie tokobelela bakolo tokobelela bato ye bakolo elanga basala nini baya bakota baya kosomba ba concession baya kotonga na kati ya bibwa singa inga donc toza biso nulle part toza toujours na kati ya Kinshasa eza munene na bisabino kin eza bena munene eza vraiment munene neti kotoyo en tout cas eza pemba na nga liboso na koma mais lokwa na lobaka tina lifobodo tina suka to sisango yo na bakite fona kota kuna lokwa boye bisinga déjà boye makambo eza boye en tout cas na ko douter te na kota makolo nanga en jeu to kota mbongo ya transport en jeu pour que to sala nini to kota to tembongo ya transport biso ye na kati to koti pona kolakisa bino bazamba oyo pona kolakisa bino concession oyo bomoni oza na facilité oza 1 hectare 2 hectares en tout cas telobi kota telobi kolala te kokanga misu te donc biso tozana bino vraiment ensemble tozana bino tozo continuer musala tozo continuer tozo sala toujours nzela yango yo donc nzela ezali oyo eza nzela ya mutuka oyo komemo ti na esika oyo touti mpona kosala ba découverte ya ba hectare ya ba concession babikuna bazokata na bango na 20 mètres sur 20 avec $1000 donc 1500 à discuter ma batie suka na yango $1000 ndeka na baki na otika bino te lokwa na miloba ti donc tu nati donc nzela yango oyo ekei ba concession yango wana likolo ba terrain yango wana pe likolo obozomona kuna ezali ngambo ba terrain obazokata kata donc on est ensemble vous allez brancher vous allez coller vous allez scotcher vous allez jamais dessiner na kati et la personnalité TV ça la découverte ensemble Ilongo na journaliste na bino Toza Ilongo. Merci pour n'ébiki Bouzalaki Ebele liboso ba poster télévision bino botali la personnalité TV bomoni bino moko hectare moko na kati singa yinga bazali
diviser yango donc bazokata donc merci à trop na bino nyonso oyo bolandi mange ya lelo na bika bozala jamais déci bobenga tozozela toujours bapel na bino merci na bao bazopesa biso confiance pe tozosenga bo continuer toujours kopesa biso confiance merci na mbisi bazabaka na mo général John Kimbambo badiva wa Souda Givwama maboko bank na kati London City sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe en tout cas merci à trop na bino nyonso merci na ingénieur Israël Pro azalaki na biso wana pour nous rejoindre image au bomoni ya mokona lelo pourquoi pas merci na maman Doris Lema Fumuna Gaz il y a la personnalité TV en tout cas merci à trop to lobike to lela bino il y a trop to linga bino makasi bokoba et kozala na biso ensemble donc ti on est ensemble il y a pas de souci ngana bino to monani